have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend air et kokute la bino partout bozwami. Wana bambote topesa avant ko ban émission na biso. Avant ko ban émission na biso topesa ka merci na Seigneur kolala kolamuka bala mama eza habitude te eza kaka ngolu ya nzambe tomoni susu mukolo alelo. Ngolu si ngolu grâce yango nde makambu. Bongo te bala mama ngolu nde makambu. J'espère bomoni miniature wana très bien. Ya baba cook oye toujours maboko likolo pona mam Sicila. Ba vrai abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu bandero nanga. Bokota to solo la bokota live bandingo nga ebelemi benga papa benga mama bokota bolanda émission na bokebi s'il vous plaît partout bozwami. Émission ni na memeli bino na mukolo alelo bandeko na ngai na memeli bino émission ya super bien to pesaka toujours conseil bino moko bokokota boko zapete s'il vous plaît bo s'abonner kozwa grâce ya kota la chaîne à cuisine Yannick TV par-ci par-là ko zapete s'il vous plaît bandero na ngai bo s'abonner na chaîne à cuisine Yannick TV pour bo rater te bo recevoir encore des émissions super bien au quotidien au côté commentaire au s'abonner au lundi émission na bokebi nyonso ko comprendre très bien koleka cuisine Yannick TV na bino baba cook bandeko a cuisine Yannick TV baba cook au monde entier baba cook ya sila bisalu tout le temps na lobaka je vous love bokota ngonga ebelemi bokota to solo la j'espère bomoni sila bisalu sila bisalu yende bekam yende pomba sen yende rambo yende nzamba ba trophée ya bino moko bomoni sila bisalu bomoni bana ya sila bisalu balobi wana eza équipe mubima ya SB équipe mubima bango wana tellement baze belé na ba membre mais wana ona memeli bino na mukolo alelo na memeli bino bana ya sila bisalu oyo azo former oyo azo bakisa un plus kacha bandeko na ye bino moko bomoni bango très bien boyebi pe bango bajuaka très bien oyo kaka bikende bizonga opesi makambo zwi pe makambo ayaya bomoni Linda Cote bino moko bomoni Linda Cote bomoni Gatsby bomoni Chiquito bomoni Alicias wana Normi bomoni Normi bomoni Alicias bomoni Normi bomoni Best bomoni bango nyonso baza wana bomoni Michu Mbembele wana vraiment bana aussi la bisalu azo former wana bana aussi la bisalu azo bakisa un plus kati na bango oyo si la bisalu aza nango azo partager na bana na ye parce que si la bisalu aza mama oyo atonda bolingo mama oyo atonda bolingo mama oyo aza avec un grand cœur ya ko supporter ba caprice ya bana na ye bomonaka na ba famille mama koki kobota bana mwana na mwana abimaka na comportement na ye babotaka mwana me babotaka mutema te mwana aka na makambu na ye eza lokola bana aussi la bisalu azo former bana aussi la bisalu abakisi un plus akotisi na kati ya mutu na bango eloko mobo ya makasi lelo tokomona si la bisalu a voyager Linda Cote kotelema kobeta toki komona lelo si la bisalu na Linda bakei Michu Mbembele Normi bakobeta Gatsby Chiquito bakobeta Best bakobeta bino moko boyebi bango ndenge bajuaka bino moko boyebi ndenge bapesaka makambu na kati ya SB si la bisalu number 1 umela no mams tellement mams aza mama bolingo bino moko bozomona bana na ye toujours propre bozomona bana na ye toujours sage bozomona bana na ye oyo kaka
calme batika karana défaut balekaka na bémission pamba pamba te bana moko baza très sage lokola mama na bango sila bisalu bana moko o sila bisalu azobimisa ezosala biso plaisir cuisine ya Niki TV na bino azalaka na ebanki te boyebi cuisine ya Niki TV alobaka oya yoki o amoni amemeli ba vrai na memeli ba bone na ngai na memeli ba bakuka monde atie bandeko ya cuisine ya Niki TV na lela bino atro lelo tozotala Linda Cote botala Linda Cote ndenge azo cartonné ndenge azo pesa makambu ayaya pourquoi pas toloba Foto lobaka pe malamu bandeko na biso abato a théâtre na biso ba star na biso o bazo sala musala na bango kitoko o bazo pesa makambu o bazo tala bango monde entier ezo loba SBS sila bisalo ebe kame ya mone makambu likambu na mutu te sila bisalo aza vrai abakuk azalaka na poste ne azilaka bilaka ya nzambe asalaka course na mutu te sila bisalo aloba kate alekaka na ba émission pamba te alobaka lokola lobaka te amonaka lokola monaka te silence eza phrase moko amuke bandeko na ngai mais silence eza très efficace komona sila tika kara na défaut elakisi te ke aza na mai na makila te sila aza na mai na makila aza mutu oyo ayokaka pasi mais ayebi kopeze ayebi kozwa ba maîtrise ya succès na ye ya réussite na ye élévation na ye alobi nyonso na kitisango na tombola nde nzambe bino moko bozomona sila bisalu jour enu ndenge akumisaka nzambe ndenge azoyemba banzembo ya nzambe azokende na baeglise kokumisa nzambe ya bolingo nzambe oyo atomboli nzambe oyo apamboli nzambe oyo afongoli oyo sila bisalu ayebani monde entier ezaka makambo ya nzambe bandeko na nga yango bomonaka mama na biso nyoto ayembelaka nzambe parce que azotala esika sila bisalu auti esika komi lelo esika azokende nzambe ka muta yebi yango bomoni sila bisalu o aza nango eba kopartage ngo toujours ensemble na bandeko na ye na bana ne o azoforme bomoni Beste bomoni Michou Mbembele bomoni Normi bomoni Linda Cote bomoni Gatsby wana bana sila bisalu o sila bisalu azopesa bango oya zana ngo azokabula ngo na bandeko na bana ne bwende zalaka parce que SB est compagnie muneni est entreprise mabandeko na nga toi on a besoin si la bisalu a comme na ba entreprise même 1000 même partout en Europe en États-Unis na Canada en Allemagne na kin partout ba a former si la bisalu nzambe apambola okipe ko vanda bo afongoli pe école mobo azo fongola pe bana lokwa ina pourquoi pas si la bisalu asalango si la bisalu pe akofongola école mobo parce que azana don on nzamba pesa ye azasuna mayele o atangi azo sale loko na ye azo cartonner ba rôle na tellement kitoko ye ba benge poutine d'écriture poutine d'écriture eza si la bisalu beka mirambo ye moko azwaka ta ya kokoma azokoma totala kinini totala ki tempête tote kotala destin croisé on en pesa sous vérité si vérité ayaya azozwa tane ya kokoma si la bisalu nzambe faut apambola ye ameme na ba niveau misusu afongola même de to mona pe na ba poto na poto mona ke code de musique ou bien salle mobo et sport si la bisalu pe akofongola pe entreprise na misusu ya théâtre ya bato maboke azozwa bano amiki azo former parce que tout le monde en Europe formation bandana 5 ans 6 ans. Pourquoi pas na kina biso pe to mona ba talent eza bandeko na nga ba talent vraiment eza bana mikie bazokola na ba don bana na siko soki ba cadrer bango bien lobi pe bakobima bato a minene bandeko na ngai na fifo tozala na ba vision aigle faut mona musika mamis ovandi vraiment bité nada na SB nde na SB bwena ko sala pesco salmo bwena former bana obandi na bana 5 ans 10 ans 20 ans et que ça la bien parce que tu as la Linda Cote
Linda Conte mutoto ebike Linda Conte si la bisal total la Gatsby si la bisal total la DDD si la bisal total la Chiquito si la bisal Nomi ba Michou Mbembelo ba ki simple so bimisi na monde entier eza si la bisal bande kuna ngai to moni ke maman na biso ane loko mobe domo eza kati na e faut ko eba ko profiter na faut ko eba ko saisir opportunité ana bande kuna ngai o bozala ka pembe na fila de pro de loin biso to zana photo prière à trop na si la bisal soutenir si la bisal na prière c'est bien soutenir yé na finance na domaine tout c'est bien soutenir yé na ba conseil ba cook wana mama na biso babi mwana muke abeta kambunda mukolo pe abinaka bongo te bala mama bongo tant que to moni lo mo boya bien oye ba simplice na kati ya SB to sol na mama okomele même na message il s'agit ko benga si la bisal benga mama tala aza mutu akoyoka kozwa tant ko tidiango ezaka nde bongo parce que toi on a besoin SB qui est toujours liboso toi on a besoin SB et comme partout toi on a besoin SB beba ke cuisine Yannick mo boazala na France alobela SB beba ke tendresse tata moi si tendresse na kacha Kinshasa abetra masola SB alobelaka SB ba koti boye batali te batala boye na kacha Canada na kacha États-Unis na kacha ya Brésil batala dasa tembo esalaka bongo ba o balobelaka si la monde entier bazali esalaka bongo bandeko na ngai toza wana pona mama na biso tozana to sala toujours musana biso il s'agit to loba malamu to koloba toujours malamu soki pe to moni ya mabe to kwa to kopesa conseil mais lelo tozoloba toujours ya malamu tozotala aussi la bisalo azana ngo ndenge azopesa ngo pa bana na ye bino moko bozomona soki batie Michou Mbembela beta bale oyo baopesa makambo batie Nomi opesa makambo batie Alicias azopesa makambo suka soki batie Gatsby ya bino moko bolobi non o bomona fa fiti pape lombe bino moko bomona Chiquito bomona Gatsby bazopesa makambo de best bazopesa makambo pourquoi pas to lobela bango pourquoi pas to tombola bango bazosala oyo esala honneur ya kin esala honneur ya RDC ya ba congolaise esala biso fier ya omona bandeko na biso ba star na biso to lobaka pona ba film ya Nigeria to lobaka pona ba ma famille non et comme peut photo loba pe pona bandeko na biso o bazosala musana bango kitoko eza pe photo tombola bango eza va photo tombola bango bandeko na photo loba malamu pona bango et ça la bien to prier pona ba fa na biso to prier pona bandeko na biso o basala ka théâtre to zana to soutenir bango de pro de loin baba cook Mami Elongo, Baba Cook, Bokota, Mama José, Bokota, Dadi Mavungu, tendresse, Mwana Muluba, Tango, Bokota, to solo la, Bokota, cuisine, Yannick, Benga Bande Konaye, Bande Konanga, Baba Cook, to soutenir Maman Nabiso na tous les domaines, Kota la Mam Sazana, Nzambe fa paix, longue vie, Nzambe fa protéger si la bisale jour et nuit. Mona ba kokolo tina tioka vraiment santa tukutombele bongonde skoto linga bongonde to linga parce que toza besoin même si na biso akene Europe akene États-Unis na Canada tambola monde entier parce que comme ina ta oyo azombuka o alonaki eloko nyonto ba de konangeza kana lifuti nango mama kebilanga azobwaka ba graine ngai ke kola mama yebite amona ka ngai seni ne banji kokola era banda ko buka ngwalamba na njungwa lia epesi pe sengo bongo te bongo bande onanga na lela bino ato kuzi yani TV alobaka kuzi yani TV na bino alobaka o eza vrai bande onangai to otala ndenge sila bisal azopesa o azana okacha bana ye ezande makambu ezande ngulu nzamba pambola sila bisal nzamba pesa longue vie à protéger jour et nuit musala o eza facilité linda zana caractère na ye Michou zana caractère na ye Nomi zana caractère ne Gatsby the best Chiquito
Alicias mutu aza na caractère na ye mais air mam safandisi bango toujours ensemble être maman azo peser bango azo éduquer bango koto osala boye ezongisa boye ezaka ngulu eza na effort asila bisala te ezaka ngulu ya nzambe bakuke topriaka trop mpona mamisi na biso tozwaka temps ya koprie trop mpona sila bisalo nzambe alola akopambola bino nzambe alola akoprotege bino nzambe alola akopambola bino na tous les domaines. Vrai nanga émission na memelaki bino na mukolo alelo émission na biso kaka yango bino moko bomoni bana sila bisalu yoka propre ndenge moko na mama na bango mama na biso atika salité na défaut mwasi a propre atika kabelo na défaut bino bozomona sila bisalu Beckham yende Rambo yende Nzamba ba trophée Merlin mavungu na kati ya paromoni si la bisalu Beckham chez la fayulu na kati ya Suisse na Genève na kati ya Italie tomoni Irma Okenge na kati ya États-Unis tomoni Kati Okonda wetu na Allemagne na moni mame Emela Cadette na kati ya Londres na moni mama Dorcas mama Pasteur sans oublier femme utile mame Elodie femme utile ba homme utile tozana besoin na bino to soutenir bon félin de pro de loin na lipa na pâte na farine na et ça là toujours bien bandeko na ngana lela bino a trop na lela bino a trop Vanessa mutema ya papa Montana mama Rebecca la belle mama Rebecca mama Munzibu mama Emela Cadette na kati ya Allemagne yonde bongo na cuisine ya Niki TV yo moko yebi ma sœur j'aime beaucoup bokota mama Marti la belle mama Diva bokota tolanda émission bandeko na nga tellement ebele ba ope na bwaki bino te tellement boze ebele na lela bino ya trop na lela bandeko na nga sans oublier mes 3 garçons de maman aïe les 3G na lela bino ya trop en tout cas na opesa ba merci na bandeko nyonso bazaki na live nanga de pro de loin na opesa ba merci na bandeko bakwa kolanda après ba merci na bandeko bako s'abonner merci ebele na ba o bako commenter bako cha ba j'aime merci que Dieu vous bénisse à la prochaine bye. Hello.